Mbote na bino eza na bino mama ezi Henriette Kimbouchembo TV ezi boko takota na chaîne na bomi abonné bokuta ba conseil bokuta kolamba bokuta nyonso to komikotsa o mutaye bakati akoyeba openga na yeba kati ba commentaire na bino koyeba to comme ce volume de Thompson na biso le tsaki bino ko sansa na ngai enseigner na kosala Thompson na biso ebeli Thompson na biso ebeli kalingani to kalingi yango kandi ne tomeki tozo kalinga yango wana tozo bimisango Thompson yango wana kalingani tozaki na besoin na ekalingama mafuta nango pe ebebi te ndoko mwa bakisusu bazokalinga mbisu omwa mafuta ne ba space ya kiti yango ekangami esali mafuta isusu rouge baolambela nango susu eza te ota mafuta na biso yango oyo eza nani pembe kaka mafuta nde na kosalela na kolongola pano ya Thompson na biso nazongisa ngo na nsima na kozwa na kotia nzungu naza na besoin ya nzungu kaka mafuta oyo esali nalambelaki nde na ponto oyo eza nango na mpembe ebebisi na kotia mafuta mingi te mpo bato mosusu baza so balambi ozomona bakalingi biloko eza kaka mafuta ekomi rouge mafuta peze ekomi rouge ekoki nango mafuta na tia na ekoki nango babi biloko ebele na mafuta eza bien te na kotia matungulu esi napesaki moto na kotia matungulu na kotia tomate na kotia ai nangwana ai bodungwa ndenge ezali natiaki deja mungu na Thompson me na kotia moke mpona ngai yango wana ntango nakotia nazosasa biloko nyonso mbala moko nazwi mpe ngai na ngai oyo lotaki noki na oyo ngai yango wana ekoti yango wana tie ngai napanzi yango bomoi natie mafuta moke kaka mafuta nakalingelaki mbisi nazwi tomate matungulu ai natie yango wana ezosala na moto natie nanga mafuta mingi te mungu ebele te mpo Thompson eza na mungu sikoyo Thompson na biso yango tozopresente yango ozomona bien Thompson na biso yango wana sikoyo na Thompson na biso tokozwa Thompson oyo tokotia yango likolo ya ngai na nzungu mama eza elenge moni mwa mbisi bonga pele eloko ya ngai nzungu nde nazotia eza mpenza elengi bamama bomeka bakobake mama Henriette oyo ayena mwa bafamili na ye bomoni poni natie mbisi likolo mpo ntango ngani ezotoka so natiaki mbisi na se ekopasuka donc nganga esi ebeli nango Thompson esi ebeli nango sikoyo esengeli Thompson efanda likolo nakozwa nakotia yango mai moke natiango mai moke nakobosa na pilipili natie neti eza biloko ya ngai me nakopaswa pilipili te mpo bana baliaka neti eza biloko ya ngai nakotia esthétique ya pilipili moko nakotia nakofinika yango baninga nakofinika yango bonenge esali pesa yango ata 10 minutes ebongo toya kotala yango lisusu toya kopresente yango awa sikoyo nazoprofite napesa mbote na baninga banga nyonso nzungu yango wana tofiniki na mofuniko ezobela napesi yango ata 10 minutes baninga na ngai napesi bino mbote napesi surtout na bamama mpo tokomi na mois de la femme bamama mois de la femme oyo il faut te baninga kochanger mois de la femme oyo il faut te baninga kochanger bamama nabisalaki émission moko soki toza na matongi songi ekobebisaka mabala bato
ya pasi ya moninga yondo makapkasa moninga ozokende nango ekomi esengo epa na yo soki ekomi esengo epa na mama okozwa nini okozwa eloko moko te tokota na etape ya bafete awa na kati ya poto bato mingi bakendaka bafete bato nyonso bazalaka bizi na bafete soki omoni basali mwa fete mariage anniversaire molinga abengisi bino boke kuna ezalaka na groupe moko partout bozali boyebi soki oza na Allemagne soki oza na France soki oza na Paris soki oza wapi soki na Dallas wapi boyebi bino moko groupe mosusu ezalaka bakendaka fete kaka mpona kosekana bakendaka fete kaka mpona kotonga bandeko botika moi de la femme angoyo yo soki oza na habitude okendaka fete kotonga kofinga koseka oyo alati nini oyo abinaki boye oyo aza ndunda fandaka na ndako tika balinga bazala à l'aise okomona mosusu bazali wana bakoza ata bamama misatu ata 4 bango bakendaka kuna so bamoni moto bafandaka na kita liboso te ata baye balingaka kofanda na kita nsima mpo na nsima nde eza porte d'entrée ntango azomona bato bazokota bango bazotala ndenge moto azokota na ndenge moto azobima balingaka akita nsima bandeko botika habitude wana okomona ntango bakofungola piste bato basisi kolia basambeli makambo nyonso okomona bamama wana mosala bango kotala ndenge moto azobina omona kotala lobi oyo ndenge azobina na oyo tandenge azobina na mobala bato tandenge azobina na mobala bato tandenge akangi mobala bato eza pasi mingi tala mona ndenge azobina papa bato bana mikolo mabe ye mosala me ye abinaka te me ye jamais asala fete depuis fete banda ye asalaka fete te depuis akoma na poto me bainvitation nyonso azangaka bafete te akendaka toujours critique bamamo baza na bahabitude wana en tout cas nasengi na bino botika habitude wana eza bien te entre temps totalaka te biloko na biso yango wana ezokende na kobela totiaki na biso mai mingi te ezokende na kobela tokopresente yango na biloko ndenge ezotoka kitoko ngai ezaka elei bamama ngai na Thomson sikoyo boyebi bino moko bakolia yango na nini bakolia yango na fufu ngai lelo bana nga bakolia na apeti nga moko tuna apeti nango tosangisi yango na ngai totia mwa ngai likolo bamama na mbisi na biso emonana tokotia pilipili na biso soki olingi ofina na sani na yo moko ofini soki olingi ofina te otiki présentation na biso yango wana ngai bomoni biso nange epasuki te ekatali te me tala ndenge ebimi kitoko lelo apetite kana lambula biso mpe mbote na bino nyonso baninga na ngai nyonso ya Facebook YouTube baamoure ya recette na ngai bokotakota bomi abone na Ariette Kilumbu Shembo botala recette na biso ya ngai na Thomson na tieteke ngai pembeni na sangisi ngai na Thomson yoka bilengi bokotakota bomi abone mbote na chéri na ngai na bino oyo na papa na ngai bola na bana bino nyonso mbote na balinga na ngai nyonso famille na ngai nyonso boza ebele vie les news bozoko mobela na cheval blanche bambote yoka bilengi o bilanga ya bio ngai ya bio bolia bokotakota bomi abone bokotakota bolaki yango kasi ko ba